Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino information oyo mpona koloba ete kuna na Stade de France makambo nyonso tu ezali koleka kitoko pe pepele. Papa Roger auti kobenga mpona koloba ete bandeko babolingo esika nyonso tu oyo mwa bambinzo ya mike oyo bakanisaki ete bakosala mwa likambo bandeko ndenge tozali koloba ete balobi ete bambinzo wana bamonani te pe balobi ete oyo nyonso tu babengaka bakombata bato oyo nyonso bazalaki kosala makelele oyo nyonso tu babandaki koloba ete bakosala opération mutakalisation oyo nyonso tu babandaki koloba n'importe quoi bandeko bakoti na kati ya baberkai na bango po te kuna liseki ezali te. Kuna soki osali liseki ndeko bambrenge yo na luketu bandeko pe okei. Bandeko babolingo ndenge ezali yo na Papa Roger alobi ete na kimia nyonso aluki bakombata de gauche à droite amoni te bandeko. Papa Roger alobi aleli na mai na miso mona ta bakombata amona ta bato oyo tomonaka na babilili affronte bango po ete asala neti ye mpe abimi combattant kaka ndenge toyebisaki bino ete asala bango systeme ya chobo ndenge amesana kosala bango bandeko aluki de gauche à droite atala ata na libanda ntango mosusu bacombattant batelemi na libanda bazali kotala bandeko oyo ndenge balobaka ete tala mwisi ya zaza bapakati bandeko bamonani te bandeko soko otali ndenge bazalaki kosala makelele bafungoli minoko minene neti bangubu bamonani te bandeko po ete kuna liseki eza te bandeko soko omeki bandeko obeti lubwaku na yo ya sire soki mpe lubwaku te ndeko ozalaki na mwa mokanda na yo ya kododoka mokanda ya manevre ndeko omoni mboka soko olingi oyeba bamasolo ya mboka ndenge ezalaka tuna ba oyo bautaki korefule ndenge ezalaka bandeko toyebisaka bino ntango nyonso bozwaka makambo biso tolobaka lokola liseki te po ete tolobaka yango ntango nyonso oyebi ndeko soki ozwi grâce lelo okomi na bapoto awa senga nzambe merci po ete nzambe nde apermettre yango ntango mosusu yo nde ozala likonzi obanda kopesa mwa quelque chose na famille na yo bameka kosurvivre. Mais soki yo osali bozo bokomi kolanda makambo ya bana ya kuluna babengi bakombata okomi tia na pasi pe otie famille na yo na pasi bandeko mingi bakanisaka ete oyebi toyebisa bino eloko moko bandeko boyebi ndenge tokoma lelo mingi bakoma na bapoto bokoma kozwa yango eloko moko ya facile po nini po ete bonia ata deja bamabele ya awa bovanda na kati ya bamboka oyo yango na bokoma komona yango normal. Me ndeko nga na koyebisa yo ete ezali na bato mosusu bavanda na baafrike wana ko
baza pe na bambongo na bango na ndenge ya kosakana te, mais occasion ya koniata mabele ya poto ekomelaka bango te, pe bango moko bakamwaka pe bamitunaka bakanga meme bato mosusu bandoki. Nzoka nde ezaki ndoki te ndenge tolobaka ete koniata poto oyo pe ezali likambo ya ngolu ya Nzambe. Eza na moto mosusu komona ye moyen mpenza atondi na moyen, mais soki azwi kaka passeport na ye ake akotisi ata na ambassade boko boye po ete azwa visa kibota. Bandeko bozwa makambo nazali koyebisa bino liseki te, soki onieti bamboka oyo neti bapoto ndeko ezali grâce ya Nzambe epesameli mutu nyonso te. Lelo oyo bato mosusu bazali kozwa yango normal po ete bango baniati na mboka ya lelo ya poto, baniati ba Allemagne, baniati ba Suisse, baniati ba Angleterre, yango na kozali komona yango ete ezali normal. Mendeko soki nayebisi yo bato oyo na minito tozali koloba oyo babwakaka mabolongo na se po ete Nzambe apesa bango grâce baniata kaka mabele o biso toniata, peti lelo bazali kaka na kati ya ba demande na bango Nzambe ya répondre. Mais mokolo bakozwa yo babeti yo lipapu babwaki yo lipapu ndeko ozongi na bakini nde wana okoyeba ete ya solo mpenza makambo oyo ya koniata mboka mabele ya poto ezali likambo ya benediction ndeko. Lelo oyo ngai nazali koloba mama ozali okoyeba valeur ya maloba na ngai te, me babwaka yo lipapu ndeko nde mokolo wana okoyeba valeur ya maloba ngai nazali koloba ndeko. Keba soki Nzambe apesaki yo grâce oniati bapoto awa ndeko, tika kolanda loyenge, tika kolanda loyenge po ete bino bomoni ngulupa ya bato barefulaki oyo lelo bazali na Congo. Eske bino bosi bomoni depuis barefule bato wana? Eske Ngwanda atindi délégation po bakende pa bato wana atindi na mbongo po ete basela bango bademarche bazonga to bakomba ta basali quelque chose po na bango? Bandeko baza kokemba sikoyo na ndenge na bango, moto akotala bango aza te. Toyebisaka bino ntango nyonso systeme ya kikomba ta ezalaka kaka ntango yo oke kotia bango poa nde babeti maboko balobi ya moninga na biso. Mendeko zwa likambu, zwa likambu nde okoyeba sikoyo ete soki ozalaka na valeur na miso ya bato wana to ozalaka na valeur te. Bandeko oyebi toyebisaka bino bato bazali na stratégie moko oyo bazasalaka po ete bino botiaka bango poa. Me lelo oyo ko bandeko kaka soki ozali moto ya mayele ozali kotala na makambo nyonso basalaka oyo elakisaka ete ata lelo soki bapesi bango mboka lokola Congo bandeko kaka bato bino bozali kosunga po ete bango balite lite na bango ekende liboso nde bakonyonga bino. Exemple ezali simple bandeko, na dernière tantango ba musicien bayaka tango wera sona yaki ba jibe mpia na bayaki oyo batelemelaka ba musicien boyebi teke bato pe ya baeglise balobaki tomoni ete bako mbata oyo baleli pe mingi tika topesa bango pe po bandeko. Bato ya eglise bakei bapesi bango pe po balobi ete lokola bozali koloba makambo ya ba musicien tomoni ete bokoki kozala na raison po ete babetise eleki mingi. Bato ya eglise bake batie bango poa po ete babunda elongo bandeko oyo ndenge balobaka ete Nzambe atalisi sikoyo bana na Nzambe alobi ete bato oyo bino bozali kokanisa ete bozali kotia poa po ete bango balobi ete bakochange Congo. Me makanisi oyo bino bozali kolanda ya bato oyo ezali ya ngai Nzambe te. Oyebi eloko nini ekomelaki basali na bato ya Nzambe na basali ya Nzambe? Kaka bato ya Nzambe oyo bapesaki bakongole wana ya bakomba ata poa oyo bakendeki ko marché mpona koloba balingi changement na Congo. Bandeko elekaki ata mikolo te. Boyebi ete kaka basali na Nzambe na bandimi ya Nzambe oyo bakendeki kotia bango poa emo ezalaki ebele te. Bamona kaka bato yango baye kochangele bango face bakomi susu koatake bato ya eglise, bakomi meme koatake bapaster na bango. Nde wana ezalaki message oyo Nzambe alobelaki basali na Nzambe na bato ya Nzambe directement. Makambo bino bozali kolanda ya bato oyo botala bato yango ndenge bazali. Tango
tango bino bozali koloba ete bokende bosunga bango mpo na mboka Congo, eske ngai nzambe nde moto na tindi po ete bokende kotia bango poa yango nzambe asalaki ete approuvaki le contraire na basali na nzambe bango moko bakomi kokota na baeglise komenase basali na nzambe mpe kobeta meme bafidele po ete nzambe alingaki alakisa bango ete oyo bino bozali kosala ezali ngai te nzambe moto na lobi. Bandeko babolingo yango na tozali koyebisa bino ndeko ye moto yaki na poto tolobaka yango tango nyonso kolinga teke lelo soki okomi na Congo galere ekomi kobeta yo bazongisi yo na Congo nde okomi koreflechir maloba oyo mama Rosalie alobaki me ekomi trop tard ndeko poto oyo ko epesameli moto nyonso tu epesameli moto nyonso tu te mpona koniata mabele oyo ya poto bandeko koniata poto ezali une grande partie ya bénédiction me bato mingi bayebaka yango te baza na bamoyen oyo eleki ya mingi kuna na Congo baluka mpe moyen baniata mabele ya poto me bakoka te bandeko mpona koyebisa bino ete soki koniata poto ezalaki na yango kaka likambo ya mbongo me bato oyo bazali mpe na bamoyen koleka yo oyo balukaka visa ntango nyonso mpo baniata mabele ya poto bakokaka te mpona kotalisa yo ete ezali likambo ya bénédiction ya nzambe. Bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi ndeko soki fami na yo babundaka na ntango ya ex-Zaire po ete yo ya bapoto okomi lelo bapoto kokanisa teke ezalaki grâce ya bato ya deuxième république ke yo nde moto oyaki na poto awa te fami na yo babundaki mpo ya osalisa bango fami na yo babundaki teke mpo lelo bayoka ete yo okoma kombata yo okoma kobeta bato na poto po ete baye kokosa balobi ndeko soki osali bolobi tokokomisa o ministre ndeko bozala mayele bakongole bofungola misu boyebi tina ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino boye bomoni bato oyo nyonso maloba sukali bazali na bapromese moko ya kitoko mpona koyeba ndenge nini ya koflate mutu me bazali bato moko lelo ntango lobi soki bapesi bango bokonzi na Congo bandeko bokomona ete baposte oyo nyonso tu bazalaki kopromettre bino soki tokomi na Congo kozala bandeko baza capable de meme batiki bino bato oyo bobundaki na bango bakomi kokende koluka bandeko na bango na bavillage ya kati ndenge kaka tobandaki komona na kati na ntango ya deuxième république komema bango ti awa kuna na kati ya capitale na Kinshasa mpe kopesa bango baposte moko très important oyo na ndenge te bakokaki meme kobénéficie yango te bino bato bobundaki botikali mpe nsima wana nde ezali bastratégie ya politike yango nde tozali koloba ndeko yo yebi teke ndenge ozali na poto awa fami na yo basepelaka mpo na nini na mwa vere oyo tindelaka bango epermetaka bango bamela mwa miliki mpe bazwa mwa eloko ya kolia na ndenge ya na journée me ndeko yo otiki devoir na yo oyo oyelaki ya na poto ya ndenge ete olakisa ke oyaki mpo ete osunga bandeko na yo osunga fami na yo lelo okomi kolanda bato oyo bangwanda bazali koentraîne na molili mpona kotinda bango bazwi babombani bino bokanisi ete na ntango ya deuxième république moto lokola ngwanda akokaki kotala ta bino soki bino bokimaki bamboka wana na ntango ya ba ex-Zaire mpona koyola na bapoto ezalaki mpona nini po ete situation ya mboka ezalaki mabe me lelo bakomi kopesa bino basenima mpona koloba ete ntango ya Mobutu kuta ezalaka bien bandeko bokanisa bozalaka babolole te po soki ntango ya Mobutu ezalaki bien bomituna nanu bino moko ebongo bino boyaki na bapoto kovanda kobwaka bangunda mpona nini po ete soki ntango ya Mobutu ezalaki bien ifale botikala na bamboka bokimaki mboka mpona nini mpona kotalisa ete bandeko tozalaka na bamémoire courte te bandeko babolingo yango na tolobi ete yo moto oyaki na poto nzambe apesi yo chance okoti mpe na mboka poto ovandi bwakaka mabolongo na se sengaka nzambe merci bandeko ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino ngai moko nazali na moninga na ngai ko
na kotanga kombo na ete me moninga wana azali na mbongo na ndenge ya kosakana te bandeko. Moninga wana ndenge nazali koyebisa bino asala ba démarche akende alakisa meme bambongo na ye na niveau ya ambassade. Bazwa pe visa batiela ye oyo ndenge balobaka ete bazwi kashe batieli ye ya visa. Ndeko pe azwi avion bandeko ndenge azalaki kaka ndenge ndeko na ntango bapesi ye visa na ye azwi pe na mbongo ya mingi atie na pembeni. Alobi ete mbongo nango ya part kosi oyo napesi na ambassade soki nakomi na kolakisa kaka makambo tu pepele bandeko. Akoma na za vingtaine ko a deux reprises mbala liboso aya na bambongo na ye makambo nyonso baza kotuna ye kaka baexplication ndenge aza koloba bamindele bakoti dutu bazwi ye bazongisi ye na Congo. Bake na ambassade mpe badiskute balobi me ndenge nini boyeboye baye kopesa ye susu visa mosusu normal aye kokoma komi bandeko alakisi susu bandeko meme yo tosuki tozongiseke bazwi babeteli ye refi bazongisi ye lisusu bandeko boyebisa biso sikoyo azalaki na mbongo na ye eloko nini ezangaki po akota yango na tolobi ete mingi bayebaka teke koniata mabele ya poto oyo ezalaka likambo ya ngolu nzambe ifo andima. Soki nzambe andimi te ndeko oyo mosusu okobanda mpe kokanga bato mosusu bandoki me okomona mpe bato ngo bazali na bango bandoki te komi kaka imagination. Wana eza tata mwasi na ngai te ifo ezala noko ifo ezala kingani me ezali bango te bandeko. Po ete koniata mabele ya poto nazali koyebisa bino lelo ezali likambo ya ngolu me mingi lelo nzambe apesi bango grâce baniati mabele ya poto oli basalela devoir on bayelaki na poto ke na mwa muke on ndenge basungaka fami na bango ndenge bafami na bango bazalaka na esengo ndenge bafami na bango babongelaka bango mabelongo kuna na Congo mpona kosenga nzambe abatela bango apesa bango makasi no bango bamoni ete no tolanda nanu nzela ya bato bazali koyebisa biso boyeboye bandeko bino bokanisi botala malamu ndeko lelo mpenza sala examen de conscience tala kaka bato nyonso tu bayelaka yo na Congo boye baviole bafami bandeko depuis babanda koganga depuis 2000 estce bosi bomona mokanda moko ebimi oyo bata na journal ezala ata na internet bakomi ete parti ya pariko etindaki otan obi esombaki bakisi etindi na este mpona bafemme viole bosi boyoka yango me bazali le premier ya koexploite bafoto ya bafemme viole bandeko oyebi eloko ekamwisaka nga mama Rosalie yango na nasengaka biso bakongole toza na bapoto ifo tolingaka kosala barecherche mpe kotanga mingi bandeko eza na bafoto mosusu nga na découvrir oyo ete bazwa baanexe yango na makambo ya Congo bandeko na kamwa oyebi bafoto mosusu baza kozwa ngo yapi ezali baimage oyo esala makambo esalama na Sudan bazwi na baimage oyo barebele oyo ya Uganda ndenge baboma bato na bafoto mosusu bandeko na kamwa boyebi explosion oyo esalamaka na Kenya oyo baterroriste basalaka na Kenya bazwa na baimage oyo bato mosusu bapanza na banini bazwa basala yango bacomposition na ndenge ya bamontage babimisa yango neti makambo ya Rwanda bandeko yango na tolobaka ete boyebi babiloko oyo opposant congolais bazali kosala na poto surtout Rwanda les Terminator ndenge bamesana na groupe na bango ya kosala bamontage ya bafoto yango na bozali komona nzambe azali koconfondre pe makambo nyonso bazali kosala Joseph Kabila azali kozwa kaka succès na succès bandeko babolingo il faut koyeba yango ete ndeko kanisa na butu ya lelo sala examen de conscience est-ce que tangu yo yaka na poto ngwanda nde moto afutelaka yo tike tangu yo yaka na poto est-ce que parti ya pareko nde futelaka yo tike bandeko tozali kosenga na bino avant ya koloba ete komi combattant kanisa ndenge famille na yo balitaka makasi po ete koteka meme une partie ya mabele ya lopangu po ya na poto po lelo komi kotindela bango mwa quelque chose de komi kosala bango esengo mais lelo oyo yo lobi okomi combattant na cause nini po ete ntango bato wana bazali koya na Congo kuna boye bazali koyela bino bainformation kaka bango moko babotaka mais mituna pete ntango bato wana bazali kolela mpona bafemme violée
bino bosi bomona parti ya pareko etindi combien na este po ete na kati ya parti ya pareko mpona koyebisa bino bato ebele bazali bapesaka bambongo surtout na masolo ya bafemme viole bandeko bato wana bazali kozwa badon me bakongole bozali kokangela yango misu me yango namoni mpe babiloko yango nyonso bazali kosala nzambe azali kopesa kaka avantage na Joseph Kabila bandeko sala na likambo mosusu me kosala likambo te na basi oyo bazali victime na makambo oyo ya mabe bazali kosala bango na mokili po ete kolela ya basi nzambe ayokaka yango nalobaka yango mpe tolobaki yango nga na papa Roger mokolo mosusu tolobaka ete kolela ya mwasi nzambe ayokaka yango na lombangu nyonso soki mwasi azali kolela ndeko oza na chance te soki osali mwasi mabe ke mwasi azali kolelela yo ke alongoleli yo bilamba mpe atie mabolongo na se azali kolelela na nzambe ndeko okomona lumière te yango na bandeko toyebisaka bino avant ya koloba ete okomi combattant kanisa na famille na yo po ete lelo soki bazwi yo bazongisi yo na Kongo bien batie yo na lubwaku mituna eske parti ya pareko ekosunga libota na ngai parti ya pareko ekosunga ngai exemple kutu tokokende mosika te bandeko Armand Tungulu babetelaka tolo balobi héros national a partir ya lelo Armand Tungulu akomi héros bandeko eza na babiloko mosusu nzambe aza kolakisa biso il faut tomonaka mosika bandeko tango mwasi na ye azwi problème ya tribunal 3000 euros ya pamba bomoni ndenge oyo ndenge balobaka ete mwana na mwana bendana bomoni ndenge bato wana babendana basundola mwasi wana bandeko 3000 euros epa bakongolais ekomi likambo soki 2000 euros e quelque ekomeli bango kilo bandeko ekomi bakomi kozwa foto na ye bino moko bomona oyo bakoma kotia yango lokola basi oyo ya baethiopie oyo basengelaka bango ba aide et pourtant héros national bakongolais bazangi 2000 euros mais soki otelela makambo ezanga ntina tala ndenge bakongolais ba 2000 euros eza komonana yango na tolobi ete bandeko ngai nalobaka yango mama Rosalie nakosaka te nazali koloba makambo ya solo po ete congolais alingaka verité te me nalobaka yango esika molimo ya mwana mobali oyo Armand Tungulu ezali eregreta kolobi ntango mosusu ayebisaka kolobi nzambe soki nayebaka verité mbe nalingaki natika mwasi na ngai na bana te po ete esika oyo nazali lelo naza komona baverité naza kokamwa nayebi sikoyo position ya congolais ndenge ezali bandeko bifo wayeba yango ete yo moto okomi na poto kokanisa teke okomi na poto par hasard poto ezali tango nzambe andimi ete oniata poto oniata mabele ya poto ezali une grande partie ya bénédiction ndeko bato ebele bazali mpe na mbongo na Kongo koleka yo oyo balingaka ete baniata mabele ya poto susi na bango ezalaka kaka bakoma poto mpo ete ezalaka rêve na bango me bakokaka te bakokaka te bandeko nazali koyebisa bino makambo ya solo botianga tembe te mingi bazali na bambongo mpona kati ya Kongo wana bameka magie po ete bakoma ata na poto po ete ezali kaka neti baref na bango me bakokaka te bandeko bamisusu bazoba mapapu bamisusu mpe baviza ebimaka te bakanga meme bato mosusu bandoki me baza na bango bandoki te po ete ezali likambo ya ngolu oyo ete soki nzambe andimi soki mpe nzambe apesi nano akor te ndeko ata obomi nzoto ndeko yango la tozali koloba ndeko yo moto ozwi occasion okomi na potowa tika kolandaka loyenge omoni ete bino bato bolandaka loyenge nakoyebisa bino boye bakombata oyo ntango basalaka makambo bayebaka bazalaka conscient bomoni tellement bayaki na loyenge bandeko boye tokokende na Stade de France bomoni tango bamoni ete degré ya Stade de France ezali très dangereux bango moko bakoti na baberkei na bango bandeko papa Roger alobi abeti miso
mosusu de gauche à droite ata na libanda ya Stade de France amona ata bakomba ta ombi basali groupe moko bandeko bapalangana o ndenge balobaka ete tala mwisi ya zaza kokamwa bandeko ata komba ta moko te amonana bandeko papa Roger alobi makambo nyonso tu pepele ya ndenge wana na ba oyo babandeko ya opération mutakalisation bandeko amonana te Abdou Diouf bandeko pona koyebisa bino bandeko ebi bato oyo bazali koutilize nde bafaible bango moko bayebaka soki bamoni likambo wana ezali danger basali neti bazongisima bino bafaible nde bozali kokende yango la tolobi bandeko yo moto ozwi chance ya koniata oyo ndenge tolobaka mikili mboka poto mboka ya bana Maria ndeko kosala liseki te salisa famille na yo ata na mwa mukozwaka famille na yo bazalaka na esengo ntango tindelaka bango mwa 10 mwa 5 basepelaka tika komikotisa na makambo na ndenge ya bozomba mpo ete soki tolandi malamu na babiloko nyonso tu bango balobaka bandeko bazali kaka bato ya lokuta bino boyebi parti ya pariko wana ana poto kaka na bambongo ya kosenga na niveau ya ba internet boyebi bakotisaka combien po ete bakongole balingaka nde koserasene ete bandeko banda kolandela bamakambo tozali koloba bandaka kolandela bokomona bato ya pariko ngwanda na bato na ye bazali kolia bakongole mbongo na ndenge moko bato bazali kokomprendre te me mokolo boko comprendre ekozala retard ndeko fungola miso po ete omoni ata bana bakonzi yo ndenge ya deuxième république ntango bazalaka na Congo bandeko bazalaka kotala mpe moto te bazalaka bato moko bazali kosala vie ya mafu nani yango azalaki kokipe bafonctionnaire bazwi salaire te bazala te na souci bango kutu babandeki komona biso pamba ti bapesa bapeple bakombo ya babete bandeko ndenge balobaka kaka ete mokili ebalukaka yango nako il faut biso bapeuple congolais tosala attention boyebi lisusu ntango Mobutu azalaka na bokonzi bandeko bato babwaka mabolongo na se nzambe longolela biso Mobutu lelo Mobutu nzambe alongola Mobutu mpe na bambuma nyonso tu ya mabe abwaki bango libanda me bino oyo boyeya na bapoto bandeko boyeya na banzela na bino na ndenge ya bakaskade bokanisa ndenge boyaka poto na nzela ya bakaskade na ba risque même kutu na poto yango mpe mokota te mais nzambe a permettre bokoti bandeko kaka bato oyo bazalaka na possibilité na ntango ya deuxième république oya poto pamba oyo bayebaka ta pasi ya peuple te bato ya ex-Zaïre lelo nde bakomi koexploite bino eske botunaka bato wana lelo bino bozali koya koyebisa biso ete tolanda bino po tobunda mpo na mboka me na ntango biso tobanda kosouffrir na Congo soki ndenge nazalaki na Congo nalobi lelo ke moto ya deuxième république afutelanga tike na poto bolingaki kosala yango te me lelo tala lokola baintere na bango bakomi koya koluka kaka bino bato oyo babandaki kota kotala miso te babandi siko koya mpona koexploite bino ndeko tosala botosa bondeko bomonaka mosika ndeko nazali kolobela bino ngai mama Rosalie nazali moto ya liboma te ndeko poto oyo epesameli moto nyonso te soko niati mabele ya poto nzambe ayebaki tina yo niati yango nzambe atindaki yo niata mabele ya poto ezali teke poko makombata ntango mosusu nzambe apermetaki yo niata mabele ya poto po yo nde moto olingaki kozala lisungi ya fami na yo alors boni okomi kolinga kobebisa bénédiction nzambe apesaki yo kokoma kombata lobi bakokanga oyo batio na vie ozongi na Congo famille oyo nzambe apermetaki yo nde ozala lokola lisungi ozongi kuna bake famille emoni pasi na yo moko lisusu okomi komona pasi alors ke mission oyo nzambe atielaki yo na poto ezali ete mpo osungaka famille na yo bandeko tomonaka mosika naza koyebisa bino makambo ezali liseki te nayebi bandeko eza na bato mosusu ko ntango bazalaka bango nyonso na Congo na kati ya libota babandaka komona ta na ntango deuxième république nazali koyebisa bino ya solo babandaka komona ta miliki oyo na ntongo te me nzambe ekosala bilibota enyokwami mingi me na kati ya libota na nzambe ekoutilize yo po ete nzambe alongola yo asali bamanevre yo komi na poto nzambe ndenge akomisaki yo na poto
akomisaki yo po ete yo ndo ozala lokola pont mpo na kosunga famille na yo. Okoma kosunga famille na yo bakoma na mwa esengo. Eske Nzambe nde moto atindi lelo omikomisa kombata po banda lelo kofinga bato, po banda lelo koloba ete na kobeta moto boye, na kokanela moto boye. Ndeko kanisa malamu, kanisa lelo bato bazali ko utiliser bino po bayebi intérêt nini bazali koluka. Bandeko bomituna tango na deuxième république bato babandaki korenier baza kolia mbongo ya mboka esengo. Bino boyoki esika bango batombolaka mongongo pona koloba ete papa Simon Kimbangu boye boyokaka yango. Pona tango wana bayebi ete bazalaka na nyonso bazalaka kutu bamafu bandeko. Mais tango bakomi na poto kozanga oyebi eloko nini basali baye kotala balobi non bakimbangise bazali mingi na poto, il faut utiliser kombo ya papa Simon Kimbangu mpo bakoya nsima na biso. Baza na stratégie bazali kosala. Mendeko po yeba valeur ya makambo nga nazali koloba. Kanisa tango ozalaki kosala ba démarche ya poto, kanisa ba souffrance nini yo lekaki na yango, kanisa ba problème nini yo zwaki tango wana bato ya deuxième république batalaki yo miso te. Omonaki teke ubie ngbanda ubie moto moko ya bakisela yo ata mbongo pona tike pona famille na yo ta mwana azoko kende poto bapesa te. Famille na yo nde babundaki. Bandeko boni lelo komi na bapoto awa olingo continue mission na yo Nzambe atindelaki yo komi koloba ete komi kombata. Est-ce que Nzambe atindaki yo na poto bokoma kombata? Yo yebi teke mwa lipa oyo yo tindelaka bandeko na yo kuna na Congo. Oyebi tango bango babokaka ba mabolongo kosengela yo epa Nzambe, oyebi ba benediction boni yo ozalaka na yango. Boni lelo lobi ete yo komi kombata. Bandeko bomi tuna bososola oyo lelo nga nazali koloba ezali lokola révélation. Nazali koyebisa na yo ndeko oyo ozali distrait oyo mikomisi combattant omikomisi combattant po desengo bato bamonaka yo liboso ya Cameroun lobaka bandeko. Mais bana ona lelo bazali koloba ete bana ya lelo bazali kotinda bino tosala bo mpona Congo bayebi eloko bazali koluka po moto oyo azali na souci ya mboka na ye ezangaka kolakisama na bilembo te. Bandeko tozali na ba ONG bele awa, mais totikala komona te ata pareko ata moto moko ezala ta ngwanda atikala ata kotouche bato ONG moko mpona koloba ete tosali action na biso oyo mpona ba femme violée na este batikala kosala yango te. Mais bango bazali koprofite kaka na kombo ya ba femme violée. Bandeko tozala mayele, bandeko babolingo tozala mayele, tozala bato ya kolala pongi te. Ndeko oyo nayebisi yo lelo kanisa malamu tango komata na mbetu na yo avant lala tia motu na mbetu banda komituna eske Nzambe apesaki yo mission na yo po koma na poto ezala na Amérique partout. Apesaki yo mission na po ete lobi okoma kombata obanda kofinga bakonzi ya Congo, obanda komanke mami bato respect. Bandeko tango mosusu mission na yo ezalaki teke po lelo baya kopromettre yo te sala boye po lobi tokopesa posto koma ministre te. Tango mosusu mission na yo ndenge tozali koloba Nzambe atindaki yo na poto po ete yo ndo ozala likonzi osunga famille na yo. Ndenge bomonaki ete Nzambe ayaki koutilize Joseph na Egypte, Joseph akomaki mokonzi po lobi asunga bandeko na ye pe libota na ye. Mais tango mosusu pe Nzambe azali kosunga yo po ete lobi yo ndo banda kozwa mwa lipa otindelaka bandeko na boni elingi omonisa bandeko na opasi bazwa batia na boloko. Bandeko na lobi bazanga mwa eloko ya kozwa ubie lipa ubie ba minervali ya baleki na yo. Ndeko kanisa malamu po ete moto lokola ngwanda soki azalaki na bokonzi na Congo ndeko alingaki kotala bino ata liso te. Botika kopesa ye batitre oyo ndenge ezali ona tolobaka yango te. Nzambe asi abotoli mokonzi mpona na bozoba oyo bango basalaka, mais mingi bazali comprendre te. Ndeko kanisa malamu koniata poto epesameli moto nyonso te. Ndeko ndenge yo nyati poto Nzambe ayebi bito oyo apesaki yo occasion po nyata poto. Eza na bato mosusu na Afrique bandeko baleki yo na mbongo,
baleki yo na mosolo bandeko me mpo baniata mabele ya poto bakokaka te mpe elekelaka bango bakanga mpe bato mosusu bandoki me ezali nango ndoki te ndoki aza na ye te me ezali kaka likambo ya ngolu mpo na nzambe me banda kokanisa eske mission na yo nzambe apesaki yo mpo niata poto ezali mpo koma combattant te omikomisi combattant mpo ete bana oyo bazalaki bana ya bakonzi ndenge bakimi awa baye kokotisa yo idéologie yo mpo okomi combattant depuis mpo banda makambo yango ya combattant ozomona teke vi na yo mpe eza komarche malamu te kobebisa kaka réputation na yo kolekaka liboso ya bakamera koloba n'importe quoi bango ata balobi liboso ya kamera n'importe quoi basi bayebi ete bavi na bango esebeba nango bayebi ete basi baperda tout mpo na bango ekoma mafu me yo ndeko nzambe apesi yo grâce oyo nzambe apesaki yo koma lelo na poto ezali ntango mosusu yo nde moto ozali likonzi mpo ete fami na yo bazwaka mwa lipa na ntongo bazwaka mwa nini boni olingi obebisa mission nzambe apesi yo mpo ete yo ozala mosungi ya fami ndeko kanisa malamu poto oyo epesamela moto nyonso te makambo ya bakikombata ndenge modeli bokomi kokende nango ndeko keba bamosusu bakomona mboka lokola lisano mpe oleli ebele okomi koregrete me ntango yango oyo ngai mama Rosalie nazali koloba kokanisa teke nzambe akowuta likolo akokita mpo ete abanda kopesa yo bakonsei te nzambe asala biso na mokili mpo to se complete ntango mosusu na maloba na nga oyo nzambe autilize nga mpo naloba yokanisa oyoka ndeko kanisa malamu ta oyo nzambe asapesaki na bato ya deuxième république lokola alobi stop batika koutilize bino ngulungulu mpo ete tomoni lelo oyo bato mosusu bazalaki kobunda elongo na bakombata me bato wana bazwi baliwa bomoni ndenge bakombata basundoli bango par exemple ndeko Diki Makwala bomoni ndenge basundola ye ata marche ya pamba kombata moko amonani te babomi ye awa na portugais me bakombata bake komarche te alors que famille ebengisi bato balobi boya bosunga biso totambola mpo na ndeko na biso ata kombata moko amonani te mpo na kolakisa bino bo ezali na babilembo oyo nzambe azali kolakisa biso me mingi bazali koyeba te ndeko oyebi tozali koyebisa bino ya solo nasepelaka mingi ntango bato balobaka ete mama Rosalie aza na liboma nasepelaka mingi mpo ete liboma nango bato bafingaka nga liboma bayaka komona valeur nango ntango makambo nga nalobaka ekokisamaka ndeko kanisa malamu okomaki na poto awa ntango fami na yo bazali kosalela yo bademarshe mpo ya na poto eske tata na wana mama na yo bayebisaka ete soki okomi kuna mwana na biso okokoma kombata après soki okomi ministre mpo sunga biso to papa na wana mama na yo balobaki ete mwana kende na poto luka vi mpo ete osungaka biso mpe lobilobi yo moko misunga obosani lelo parole wana ndeko kanisa malamu na banzi ete makambo ngai mama Rosalie nazali koloba ndeko lelo mpenza soki oyoki message oyo ovandi ntango mosusu mai ya misu ekokita yo mpo ete mingi basali erreur bamifingisi bafingi bakonzi ya Congo mpo na kaka na plaisir lolendo to loyenge ya baninga tika na finga tika na loba boye ndeko bokonzi nyonso tu nzambe moto apesaka nzambe de moto ayebaki na date ntel Joseph Kabila kokoma président ya Congo mpe nzambe de moto ayebaki ke na mokolo boye kozala boye kolinga te kobebisa plein ya nzambe mpona bato oyo bazali koya kokosa mpona koloba ete ife tosala boye ife tosala bato oyo bazali kolinga kobriske programme ya nzambe babriskaka yango te ndeko ezali koleka meme courant oyo ya 6600 volt ndeko soki omeki ndeko ekoki kozikisa yo mpe osili ndeko okomi na poto kanisa malamu ndeko modele oyo okomelaki na poto kanisa malamu ndeko ndenge fami na yo babomaka nzoto na ntango wana kutu ezalaki na ntango ya ex Zaire fami na yo baza kotinda yo na poto mpo ete mboka ezalaki na pasi na ndenge ya kosakana te me lelo ozwi grâce eske nzambe ayebisi yo koma kombata to nzambe atindaki yo kaka na mission ete mission na yo ezali ete yo nde ozali mpo na kosunga fami na yo
boni lelo lingi olelisa famille na yo omonisa papa aboti yo motema pasi omonisa mama aboti yo motema pasi est-ce que na mwa moke oyo otindelaka famille na yo epesaka yo esengo te kaka lelo soki bapromettre oyo te okokoma ministre na Congo nde obundi yokanisi ete bapromese oyo imaginaire yokanisi soki okomi ministre na Congo nde yokanisi ete obongisi makambo nyonso ndeko tika koreve kanisa mission oyo ndenge nzambe atindelaki yo na poto bandeko pesa nzambe merci po ete koniata poto oyo epesameli bato nyonso te bandeko nalobi yango ete eza na bato mosusu baza na bamoyen me mpo baniata poto oyo bandeko malgré bambongo na bango milelo na milelo meme na baeglise bapaster bakanga bato mosusu bandoki nzoka nde ezali bandoki te me nzambe apesi occasion te konyeta poto oyo epesameli moto nyonso te bandeko vanda kanisa komikomisa kaka kombata mpo na loyenge te bandeko babolingo na banzi ete oyo wana ezalaki conseil mokenga napesaki na bato oyo bayaki poto na ndenge ya bakaskade oyo bafamille na bango babundaki ata bangbanda oyo bapesaki ata likuta te lelo bakomi na poto bakomi komanipule bato kaka bato oyo ntango bango bazalaki na ntango ya mobutu kuna na Congo oyo bazalaki ata kotala miso te oyo bazalaki konyokola bato oyo bazalaki kotinda me baservice ya sécurité mpona kotala bato bazalaki koloba mabe mpona mobutu mpe kokorompre bato ya immigration ya Belgique mpe kozongisa bakongolais kozwa bango kokende kosala bango mabe lelo oyo bangwanda bakomi bami ya bangunda tala bato bayaki koluka bavile na bango na ndenge ya bapasi famille ebimisi mosolo na ndenge ya pasi lelo kaka bangwanda bakomi koutilize bato wana mpona koloba nini oyo bakoma bakombata na bamasolo ya lokuta mboka na biso boye mboka na biso boye mais soki lelo bozali kolela mboka yango ndenge bozali kolakisa ete bino nde bozali ba vrai bato oyo bolingi Congo ebongo mpona nini bosalaka quelque chose te na mboka yango bozalaki kaka balanda bino mbangu mpo lelo bobanda kolakisa bato ete bino nde bolingi Congo bandeko tozala mayele bandeko bolingo oyo tozalaki na yango wana bandeko mpe tokosenga na bino bato nyonso bakongole nyonso oyo boyoki emission oyo ndeko kanisa malamu po ete moto moko asalisaka yo na famille na yo asalisaka famille na yo yaka kopesa yo chaque fois 100 euro tindela famille na yo azali te po ete lelo bazali koutilize yo omikomisa combattant mais soki ozwi problème okoyeba ndenge nini bato wana bazalaka mpo ezali na yango kutu bamakambo ezali komona na me lokola biso bakongolais tozalaka meme baignora na makambo mosusu yango na nde tozali konéglige bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bango tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino lelo oyo ndenge nazali koloba ete papa Roger azali kuna na Stade de France bandeko ndenge kaka nayebisi bino ete papa Roger alobi ete aluki bakombata de gauche à droite bandeko oyo ndenge balobaka tala mwisi ya zaza kokamwa bamonani te bandeko mpona koyebisa bino bandeko il faut kozala mayele il faut kosala keba bandeko oyebi na vie oyo ko nzambe akoki kobanda ntango mosusu koprepare mpo ete apelisela yo étoile okomona bato mosusu bakoyela omwa loyenge moko boye étoile oyo elingaki epela mpo na yo obungisi yango likolo ya baloyenge oyebi bamakambo ya bakombata oyo bato mingi baperdre baetoile na bango nzambe alingaki apelisa mpona makambo ya bakomba to bangwanda oyo bazali kodistraire bato bandeko yokanisi bato oyo bazongisa na Congo oyo avion oyo autaki Belgique oyo bazongisa boyebi bato wana ndenge bazali kolela ntango mosusu bango nde nzambe apesaki grâce bazala na bapoto lokola ya balikonzi ya famille tala lelo bazonga na Congo balobi ete milelo ya ndenge wana papa botamba na Congo alobi ete akutanaka na mibale mais tokosepela mokolo papa botamba koya ntango mosusu tokodevelope émission oyo malamu bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino
bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso buto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boye